Avant d'aller na musala na ye, amoni kaka mama moko aye. Aye amoni ye, abani ko episabi nga na lukiyo mingi. Na lukiyo mingi pour la moi le kamoko songolo. Yesu atuni olukelinga olukelinga nini? Po ngano to yebani te, po ba yebani pete. Amemi na magasin. To bien na food market. Amemi kuna sombeli linzaza milika munene, asombeli sukali, asombeli ba biscuit, asombeli ba chocolat, asombeli biloko ebele. Ezali chance na ye. Yo benga ngo chance moko yoka. Tango mama na sombeli biloko, apesi ye yake na ndaku, akamati biloko wana, apesi koko na ye. Basomba kamilumba batu. Askoyo ya mwana mwaso na siko mama wana. Bapesa ke mitindo na club oyo azalaka. Club ya bato misala mabe. Bapesa ke ba condition. Po asenga ki ba po asala ba faire na ye. Askoyo alingaki akoma riche. Makasi mukile lobela ye. Bapesa ba condition. Accoucher na mutaliboma. Oui. Accoucher na un fou. Et puis deuxième condition, aluka e bembe. Oyo mutakufi asali 8 jours. Ozona naka? Non, papa. Et ça somo. Et là misatu. Aluka mwana mwasi. Yelenge, mais mwana mwasi oyo na nzoto ne azali na valeur ya 8 étoiles. Oui. Bon, à mon étoile, on est ni ya otambola. Mais est-ce que ça la mission à Molimo à Zomonati? Bah, fait ça, on peut mission au monde. Ah oui? Oui. Bon, bangara bamona andegeni. Ba voya bamona andegeni. Dona kati ya ba klebo bazala kawana. Bazaba to misala mabe. Ba pesa bango ba puissance moko maléfique, diabolique. Donc soka kabeli yo mbongo na maboko no ba pesi yo tango yo zimboko na maboko na ye asombi yo sikota ba pesi biloko wana ya mona ngoza bénédiction mais tango aye na église bato ba négligeant église ba ça que rare lo valable. Muto zo doit traitement na ndenge na ye moko. Na muto zo traitement hôpital baza ko landela ye na ba médecin. Bato ba ye kola musala wana. Baby kisini ba ko peso pobika. Et ça la différent. Et combien ko peso offrande ya pour la mosai na nzambe. Aya peso offrande. Tanga peso offrande. Ce qu'on a zong ça. Réponse na yo. Na mungana mona ka tableau. Tableau l'église. Oui. Na mona pela tableau le ko la de total ba film kala na ba cinéma. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Mbote bandeko ya Ciel Vert TV, to pesi bino merci. Merci nzamba pambola bino. Merci vraiment na ndenge bosa na Ciel Vert TV. Nzambe ya Lola, nzambe ya Patriarche Vincent Makela. Apambola bino place bozala banda kuna bino vraiment na sengi na ba téléspectateurs na biso ba mourir ya Ciel Vert TV ba abonné na biso vraiment bolimbisa so bomona moi ba makelele boyo bika mboka na biso
tozana totie groupe électrogène yango moni ba makele vraiment bolimbisa bo tenir biso rigueur te pour na qualité ya son oyo to luki moyen surtout pour bozala édifier na émission on nzamba pambola bino na moni na sima ya caméra na moni kelvem to benda biso image oyo vraiment bino nyo surtout bolingaka CLV TV nga lo na isa bino wara merci bo continuer ko partager pe CLV TV bozala ba partenaire ya CLV TV toi ça pita de toi na résidence ya pasteur Vincent Makela ndenge tolingaka bino bozala édifier tolingaka bino bozala édifier na ba émission kitoko biso to sala effort la qualité to lexa image oyo eza qualité moko za professionnalité mais to s'efforcer fort to s'efforcer to etina ndako ya révérend ya les révérend Vincent Makela pona ko tuna biso to tuni ba question to za makambo oyo elekaki mingi na église to ya makambo elekaki na église to ya to tuna pasteur Vincent Makela ne ako répondre bino par rapport ya makambo oyo biso to mona ki na église na opesa mote shalom révérend Vincent Makela. Shalom évangéliste l'homme valable Cédric Makela nzamba pambola yo pour na invitation pesingai nebi ke tango yo yaka oyaka na ba question moko surprise alors nzamba koleka na kosunga pour na répondre pe pour na codifier batu merci mingi na batu na technique kuna Kevin nzamba pambola ye merci mingi na passer flamme aza pour la émission en direct merci mingi pa ya mon œuvre d'art ma femme ma bene Makela nzamba le kana pambola ye ainsi que na bana nga surtout ya fait Makela nzamba pambola bango sans oublier Sephora Makela licencié nzamba pambola ye na baba sur landa biso nzamba pambola bango l'homme valable. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela nzamba pe pambola pour disposer vraiment tabiso to bimela ko ba brisque ozana même sous na maramsu ozana concentration pour ozana charge de milimo belé ya milimo bateau en cadre caméra tant to bimela ka o hésiter rater nzamba papa molo Patrice Vincent Makela. Merci beaucoup nzamba pour nzamba papa molo makasi. Merci papa Vincent toye mangu vraiment na lombangu pour na ko ya mon émission d'image tozala ki wana caméra ya CLV TV ezalaki et lora liboso o etikaki biso to moni sermo te msaki en église so ala amona ba ko tsaka manzaka na butu ko tabandoki ba tsaka manzaka na butu mais il est vraiment to lobela mamune minité parce que non to jouer vraiment to jouer image te mais elo etike biso makasi to yepa na yo to moni ndeko mo boye na senga na besoin na Patrice Vincent Makela ba ko tsa biso to landa image ya bon to tuna ba question na ngo siri yango. Merci beaucoup nzamba pambola yo et ça l'homme ramasikate nzambe apesa biso mpifo wana mpifo ngo ba pouvoir ya ko délivrer batu ya ko bonda pona batu babika na maladie ya ko orienter batu nazo pesa mwana nga zongi na poto kalamita to benga nga awa okaki appel na yewe frère Flori aotaki kana poto ayaki apoka kana nzambe na nzana ngai a orienter ye na bonde la pona ye pona ba makambo ezali ya bomo inaye mais avant na France na pese sumbote mingi mon fils Flori nzambe aleka na kopambola yo donc ezali eza bampifo oyo nzambe pesa biso yango toko betela yango tolote l'homme valable mais le kolo sengi élément tika te batando élément wana bongo kotura ba mituna bona ya no la yo merci. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela ingénieur Kelvin côté biso na image pour bande ko balanda. Oyo kama masa. Ngana mpasa kombonya. Kombonya mtaka pesa kombonya ni mama Lilia. Azali mwasi oyo asana nani oya Rotary Club. Bana ba yako. Amen. Amen. Rola roa. Amen. Soko kitende. Otanaji. Otanga. Na vile ufanya kana makongo. Ufanya ni matati. Oseko beni zani. Ina ne edeni. Est-ce qu'on va même comprendre la bataille? Aïe, ok. Et qui sont les canaux là-bas? Voilà, moi, ça, de salam.
mibale baba ne soko no kuna na mbongo ebele na mbongo ebele koleka soit au prochain na motali bongo mosobe bebe on va connaître le 8 jours tokoluka mwana mwasi oyo aza na 8 étoiles ezopelanga comment on va dire eza ni roi mais nga na kopekisa biloko oyo ata apesaki osimaki abo na mbongo ezala nini sans effet donc soki apesaki ofrandi te namona makamota mokaba eza bien esiti kokaba taza na likabo solo papa zela merci madame il y a 8 jours akendeki na salle de mort atuni nani yango akufi awa asali 8 jours botelanga na liste ya bembe bokoti awa batai na liste ndenge tozoloba boli lobameko asombi ebeka mwana mwasi auti kokufa 8 jours apres bokomona mikolo boya makambo bima na télévision bato bakeretire ebembe ya ndeko na bango me bamoni yango te aketa mwana mwasi wana biloko asomaki na sika mevekation na temple mbongo wana mwana mwasi oyo babeleka mwana mwasi parceke yaloki bolingo mwana mwasi balingo bolingo mwana mwasi aza na mite plan okosombele biloko oyo pour passer manga mambo soli kotuni se tata moka omona mwana mwasi oyo moka memaki ye akesobola biloko ye moko ayebi ye te totika toto protege ye bana baza si porto protege ye otela likolo to protege abiso okomona abamuka ye abambani soko sepeleka biloko na ngati ezolesa mobameko invitation na bonzambe ezala wana ndimi ya modani invitation na bonzambe esa nini totinga beaucoup te besoin chose à onction autosuit où l'autasuit il y a l'éternel et mon berger je ne manquerai de rien attends si mon tour n'a pas où peut couper avec débordé berger m'a protégé serre amen bilo kwa sombeli na mbonga pesi ezala ni église na tutu ko to se kazana to kangi to bondeli ponai hallelujah to bondeli to donc tu touches pas venir au cimetière sur la forme de solo donc benganda fongola bakobim yesu ala mwana mwasi wana kanisali ava kontakte bango l'église toprotege na kombo na yesu l'église tolobi 3 fois amen. Ok, merci beaucoup Papa Vincent. Tolandi image et le monde ba téléspectateurs na biso balingaka Ciel Vert TV to moni elenge mwasi kitoko
ndenge bandeko bamoni image otelemisi une église papa Vincent yo ozalaki wana te lorsque ndeko mwasi wana akutanaki na mama wana amemi eti place akendaki asomba babiloko wana papa Vincent comment fait-il mutuaye une église apesa offrande omonaka esalaka ndeni omonaka no ndeni ke baimage wana balasaka na video to nzambe amemako place wana toyebi oexplike bino bana nzambe bon avant d'expliquer bana nzambe nakoexplike bango tuna bo image bamoni eza nini eza mwana mwasi moko elenge mwasi moko bomoni mwasi kitoko autaka musika autaka musika na Kingasani kote kuna pena Kingasani na suka oui mayaka prière awa na commune Kinshasa distance oui nzambe a place ka batu bisika na tina bato bazala ke abandonner église na ye atambolaka barata ka biloko mitanu na bomo na bango mukonsu to beta enseignement wana biloko nini o bato babungisaka soki alongwe pai oyo nzambe a plaça ye parce que muta ponaka bato eza nzambe donc ndenge yo priaka quelque part place yo priaka wana et puis bato maboko okoma évangéliste mambo sali ya nzambe nzambe muta ponela yo wana amen tu ne peux pas abandonner ton assemblée kaka ndenge wana yango moni bible zoloba ke n'abandonnez pas vos assemblées comme font les autres donc vous tika ba ensemble na binoté parce que nzambe mutasala ka sélection pe nzambe muta place ka bato alors moi wana nzambe muta place na bereka na église oyo ngana sa représentant na ya collège masia wana donc et pas basaki bamba kamana bonga na sala kité donc moi wana asalaka avant d'aller na musala na ye amoni kaka mama moko aye amoni ye abani ko episabi ngana lukiyo mingi na lukiyo mingi pona moi lika moko songolo yesu atuni olukelinga nini po ngano to yebani te po ba yebani pete oui ayebi yete bonga lukele pona kasi bengo makamna solo bati alors aluki mwana mwasi wana tango akuti na musala na ye azwi ye amemi na magasin to bien na food market amemi kuna asombeli linzaza milika munene asombeli sukali asombeli ba biscuit asombeli ba chocolat asombeli biloko ebele ezali chance na ye yo benga ngo chance moko yoka oyoka pourquoi asombeli ye akamati $20 apesi ye abizonga nuna ndako e mama wana akena ye yazwi biloko wana et puis mwana mwasi wana nde ozomona bongo azali orpheline ya papa na mama bon avant ndaka pa bakoko na ye et puis koko ne pe ya mobali ati okufaka na mingi te atikaka na koko ne ya mwasi tango mama na sombeli ye biloko apesi ye yake na ndaku akamati biloko wana apesi koko na ye ya monango eza lupembati amonango za chance tout ça banini nzoka ne mama wana aza muta misala mabe aza na groupe moko boye ya bato misala mabe et groupe wana bapesaka mpe badon na bohôpital na baorphelina basalaka basadaka to bengo basadaka mais basadaka basalaka lo valable eza mpo basomba milimo ya bato mpona koyede bato te eza mpona koyede bato te oui eza mpona kosomba milimo ya bato soki baye na hôpital basomba kisi basomba biloko ya kolia bapesi bato bato amona bongo bato malamu bato basongaka bato momona na epoke wana bato bakufa ebele oui bazosomba bato oui olongo olobani mamoni ezomona tomona yango mingi na baorphelina dernièrement totika biloko mo tomoni bato mo baye na demituka ya biloko biso tosepelele na bango tobiki non nzambe vraiment azotambwisa bango bazoyede baosalela mambo bible eloba kopartage bozwino na babola bassociation na basala yango teke mpona bapartage bozwino babola basombaka milimo ya bato bino nde bozangaki miso komona basombaka milimo ya bato asikoyo ya mwana mwasi wana sikoyo mama wana bapesaki mitindo na club oyo azalaka club ya bato ya misala mabe bapesaki ye bacondition mpo asengaki babato mpo asalaka bafere na ye sikoyo alingaki akoma riche makasi mokili elobela ye bapesi bacondition akushe na mutu aliboma
Oui. Accoucher na un fou. Et puis deuxième condition, aluka e bembe. Oyo mutakufi asali 8 jours. Ozona naka? Non, papa. Et ça somme. Et là mi satu. Aluka mwana mwasi. Yelenge, mais mwana mwasi oyo na nzoto ne azali na valeur ya 8 étoiles. 8. Bon, il y a mon étoile en déni, il y a autant de mais est-ce que ça la mission à Molimo à Zomonati? Bah, fait ça, on peut mission mon. Ah oui? Oui. Bon, bangara bamona andegeni. Ba voya bamona andegeni. Donc na kati ya ba klebo bazala kawana. Baza ba to misala mabe. Ba pesa bango ba puissance moko maléfique, diabolique. Donc so ka kabeli yo mbongo. Na maboko no ba pesi yo. Tant que je suis na maboko na ye asombi yo. Oui. Bamona rango club kinga nezo kababila na hôpital. Tala na mukili oyo il n'y a rien pour rien. Moutake jamais ko sala ba musala pour avoir bénéfice na ngote. Ezala katelo valable. Tout le monde a papa, excuse papa patriarche fait ça. Dans mon a ba réseau mo bena ko na mboka na biso mo na par mois ba otindela ba to ba $25 ba $30 pa ofelera boy. Ah, bino bozo CP là. Mais boye biteke bazo zolu pemba na bino, bazo ba amna bango pour musala bango avancer. Oui. Mais bato mingi bakufaka awa na mukili, bakena comme esclave abatu. Ozo sana comme ko sana société na ye, okomi ko sele mbongo, babenga ngo l'argent du sang. Mbongo makila. Donc basomba kabatu soka zwe loko na ye ozwi mbongo na ye ozwi biloko asombeli yo le asombi yo monaki d'église pasteur moko basombeli kola combien il y a $300 ah yo mboko lobi yango nzamba sa grâce na nzana ngene pasteur za délivré pasteur mais bakabele ye $300 na tata mwasi na ye soki mama leki na ye asombi ye pasteur comme liboma yo mo ofifango ambebelo sa nzamba sa ela yo papa makasi biso to betaka to nango te so tuni ba papa editi sungo évangéliste ba mama Nancy ba koyebisa yo ba mama Mati na poto ba mimi to Maduda ba papa Nise ba koyebisa yo ba frère Lievin na Amérique na mosle mama Gigi. So tu baba websa yo moi nanga Sylvie Kigalu na États-Unis na moyu Magracia na ndoi na yo Cédric frère Cédric même na Patrick Kamanda ba otaki amikolo yo bazongi pe na poto ba ko websa yo donc Nzambe a utilisé na très fort so tuni moi nanga Igetsi Mau na Hollande yevena enfant chéri na simotema Nzamba pambola yo akobisoke mutu wana yo mundu babengaka ngai l'homme mystérieux. C'est ça. L'homme paranormal. Mais pour ndenge Nzamba etizanga mais na betala ngo tolo te eza makambo ebele nga bapoisonna mwasi na nga vato balana mama beni oui tuna ye wana batuka ya satana oui bazo banango ko bala na cimetière to sali ye mabe mukolo yamba frère ça pour sa témoignage na ye tunde likambo na vandi bo Nzamba episenga lobi mwasi no azokufa kende kuna noki pona zo futele ndako na bina fils démarrer mutuka ngabi toke pa ya Sœur Bénédicte abi papa yo ero yo mano papa bate to comme ça ba 23h toki 30 boye ngabi toke na okene mission na comme kona na kuti mais sœur moyete papa na kokufa nazoka bien te pema boy na boy amonika na bandi kolela yesu atungo zolela nini moi pene pse ezate mais bagiteke basi ba poisonner ouais déjà moni déjà c'est la monnaie kala Nzamba tizanga na voyance makasi alors mbala moko na ekaka nabi kanga na nzoto asimbinga na nzoto ngabi serenga makasi na nzoto kaka poison ebimi tire le roma bien papa Vincent merci beaucoup papa Vincent to continuer toujours kokoba dans la question moko nga bandeko balandaka biso batuna nga ba question na tuna parce que yemsu balinga bazala direct kité papa Vincent ba tuna biso question moko dès que nga na ba sous moko
comme mibale papa fait ça on expliquer ba na nzambe omonaka makambo nzambe osala bato ndenge nini détectara mutu ke baki basacrifie ndenge nini oyo bapesi ye mbongo boye bayosomba ye oyokaka vongo ndenge nini bato mingi mpe balobaka naoka ava nzambe ayebisa yenga boye mutu nini nzambe akoyebisa makambo akolobele mpe makambo esalama l'eau valable nzambe azali un dieu mystérieux. Mais avant nazosolika mwana na banalika mwana mwasi oyo na succès yango te sikota bapesi ye biloko wana ya mona ngo eza bénédiction mais tango aye na église bato banégligeaka église basaka erreur l'eau valable baéglise eza bandroit approprié oyo nzambe alobaka oyo nzambe asalaka eza lokola bohôpital moto azozwa traitement na ndenge na ye moko na moto azozwa traitement na hôpital baza kolandela ye na bamédecin bato bayekola mosala wana bayebi kisi nini bakopesa mpo bika ekozala différent ozomona yango moni meme ata baauto comment babengango nini auto médicament moto aza kokomisa en charge ye moko mpo amisalisaka so bakisi ye moko amelaka ezaka interdit boneti mutu esalama pasi papa na osomba nanga aspirine nanga mais tant soki mutu passe mais eza mutu te mutu passe eza kaka banini basymptôme mais malade eza quelque part mais ce que kanda malade wana eza ko se manifester na mutu yango moni basalaka mutu examen mpo badiagnostike yo bayeba cause ya bamalaise ozoyoka na nzoto yo mwe biso tuzokufa mingi mpo na nini moto oyekaka mpasi boye asasi baexamen te azwiki akisi mo ameli boto médicament ezaka mabe fo basala yo badiagnostike yo alors ntango siko aye l'église bato bapesi offrande ekomi ya kopesa offrande ya mpo na mosali na nzambe aye apesi ngo offrande ntango apesi ngo offrande sikoyo nazongisa réponse na yo na ngai namonaka tableau l'église oui namoni mpena tableau lokola nde totalaka totala bafilme ekala na bacinema bamisi tableau liboso na ngai mpe babandi kolakisa makambo oyo basali yo to makambo oyo bakosala yo awe namona mpena tableau yebisa bato ke lelo naza na problème makasi na misu na problème makasi na misu vision na nga boye ya misu eza pasi mais vision ya kati ya molimo eye makasi oui eye makasi papa fait ça so de misu etambola nzela moko te te miso ya bomotola miso ya molimo etambola nzela moko te ekeseni miso ya molimo ezali très efficace eza très puissant koleka miso ya bomoto boye yo monaka te bien ezobake l'homme regarde ce qui frappe les yeux mais Dieu sonde le cœur et les reins oui donc miso ya molimo esondaka le cœur et les reins esondaka makambo ya kati ya mutu mais miso na oyo ya bomoto boye ezaka ezomona kaka flamme ye wana naolola mwasalaka mama bene nazomona yo l'eau valable nazomona Kevin mais miso ya molimo ezomona na makambo ekoyela Kevin lobi na makambo eza na kati ya famille ya Kevin so mutu nyonso azala nango te nyonso azala nango te nyonso azala nango te miso wana ezalaka rare mais ezalaka yango miso akomona mpe na mato ya koyoka mato ya koyoka ezalaka deux sortes nga ezalaka soki balingi bebisanga likambo oyoka mpena lokwa batelefone nga oyoka mpena pe yebaka eza bango bisanga likambo ya mutu oui mpo na komona mpo na voyage okomona mpena tableau pene ebimi tableau yango monaka naye koloba makambo ya mutu eleka kala nga nazalaki wana te nebe koyebisa makambo ezoya esenga ozala nano concentré mpo oyoka baefe wana mpo nzambe alobi nga nazalaka concentré nyonso moi je ne pêche plus nga nazalaka toujours concentré liboso ya nzambe mpo bakeya eyelaka ngai awa yo so mona bayelanga prophétesse moko awa ero naza na bosobolo prophétesse azotambola te tout ça bamemi ye komema frère lama mutaka na ye aye na ye tanga prophétesse so nakomi kaka pai na nga kaka na porte ya lopangu namoni bamoko badokter ya molimo baye bato bantoure ye
Na milimo pe ba docteur ba moto ya milimo pe ba za. Nzamba za na tout. Ana ba mécanicien. Ana ba docteur. Azana ba nzamba za na tout. On yo sala makana mukili. E uta pa nzambe. Tout. Nzamba za na ba musicien. Oui, ana bango tout. Balo ni nzamba ko lemba nango. Voilà. Ndena monaki biloko ba pesa ki wana nzamba asinga na mwasi yango apesinga na kombo na ye. Kombo mama. Okangi na tange kombo mama ngo. Oui. Oui. Ayebisinga na papa wuti. Na klebo ya sambelaka. E pe klebo moko yeba na monde. Na bona ko tanga kombo nango. Mazam ta misala mabe. De ba pesa ki mission pour asomba ame ya mutu. Akoucher na mutaliboma, aluke bembe ya 8 jours et puis asala sadaka. Voilà, il y a comme un niveau moto éviter. Ah comme na mbongo belé, atonga ba immeuble. Pondenge mo mo sanga zawana, aza jala ba mapangu na yi. Mais ce yo ba ngi ba matile niveau. Ah comme na mbongo belé qui ça c'est lobelaye. Mais il faut ça la ngona moya ba sacrifice. Il faut ça la sadaka. Oui. Oui. Et pas ça taba contrôle zalit. Mais pas un peu ba contrôle zalit. Ponzamba pambola yo. Bibe bi pesa ko pesa mela yo. Oui. Soko zo banga nzambe na ko pambola yo. To sa maloba na ye. Bibe bi ke Jésus lobi. Soki boko to sa maloba nanga. Bo senge pa ya papa, nyo so bolingi na kombo nanga. E ko pesa mela bido. Condition biso zali, yeza ko to sa maloba ya papa na ye, ya ko to sa maloba nzambe. Ya ko tout facile papa. Oui, c'est facile mais makama nzambe pe, il faut to sango ko sala ka basumu te. Sala ko Bible lobi, so Bible lobi pesa ka. So Bible lobi ko sala ko bote, so Bible lobi ko ibate. Wana nzambe ko pambola yo. Makama so sala ba condition. Ata poto sala émission oyo et kende pas bato ba mona biso. Tozo respecter ba condition. Oui oui. Yango mission zo komela bato. Voilà. Donc tande na monaka eza ngwana. Eza tableau et bimaka. To, soki na litoi, o kabela ba sonner pena ti to ba lobelo makambu. Troisième mai ça na voix audible. O kabela na motema na yo voix. Ezoloba. Moto azali bosono makamne za boyi. Ozo sansola motema na yo. O bani ko lobang. Pe mon ekepe net. Notre ko pour la serre moko. Na bisa ko mona e? Sergina. O retourne ba question comme ça yo, a tu ko kufula mobali. Oui oui. Mais mi koleleki yo mo ebike ensemble sur le sika moko te. Pourtant babala ki akene ko ensemble sika no mbali na yi. Sko mobali akufi. Aya okuta nangai. Nefsenga na lobi ke baba zo selo ba cérémonie. O bono mona mobali wa ba no bimela yo. Oui. Abani ko mona mobali ba abani ko bimela ye. E mobali azo bimela pamba te, azo coucher na ye. Ninga de akufa déjà beau. Oui. Somo papa. Mais tout na Sergina ata dimanche, mercredi na ko yamba ko ya na bureau. Oui. Soki ko ye ko sala malamu invité yo ya. Tuna ya ko ebisa yo. Mobali na chaque jour azo coucher. Na denga ndoto. Oui na butu. Peso ka lali boye, azo ka plaque botu mona ko tambola nai. Aye na sambeli pona ye. Nefsenga bi ozoka na libumuno kilo. Abi oui. Nazoka kilo papa. Ngana lobi omoni bande ko bali misangai ba spermatozoïde de mobile no wana. Azamba no te maza démon. Bato baza ko lata ye po ba nuire na vie na yo. Ba super mene wana komi poison na libumu na yo. Siko zoka na sedi libumu ko libanga. Oh, l'homme valable. Nzamba sa makaminene ti. Nzamba sa makaminene. Akilo ko na libanga. Yema bina zoka libanga penza. Ngana bi ba tcho déjà malade de la cancer utérus. Au moment de rebelle tcho kufi. Ba to bi ko kufi la cancer utérus, nzoka nde ezamli mabe mutu esali bongo. Na pese kaka ba nina sala ba prière sala na quelques pratiques à sala soka prière si ko prier asala ka maloba tout ça. Sœur asali yango abi sala pendant une semaine. Asala kaka 2 jours. Amoni biloko bando bimaye na nzoto la bomwasi. Ba ni na we bimi nyoso. Biloko bimiko. Biloko zo mena na nzoto la banga bomwasi. Et puis il y a couleur chocolat.
solo mabe ezobima ye moko ya ebisika na bi continue tino sokosila nzambe na biso tosambelaka aza nzambe miracle. Jésus-Christ c'est lui le garde-fou des miracles. Oso mona ndeko mazaki na famille na bango ba pesi liboma ba meme ndenga mystique na braza nende so ye bien très clair. Maman, je sais ton frère, maman mo bo église, maman Sabina oui. Nakasi mama pesi ko mona kala voilà na braza ngana bondeli nzambe kolo mamoyo bakimise ko kibisa bangi basale mabe aza na braza mais kolo zong sa awa miraculeusement mama na zonga tozonga toza bonne église mama na koti église oui bato bagangi yo zalaka nazalaka pa ayebela kizengi penda kizengi akotanga soyi nzamba bina ka tombolo loboko na tombolo loboko na bani ko bondela mama na bani ko zonga juste sur les champs. Papa Vesa nzamba selo mamwebele skoyo batu bele lelo ba kota na monde mobwe bala nzamba mi ba ondi masusu pe ba vrete parce que bino to ebinga na ebi même temps na mona muke ba mambolo ba o ezaki wana kutu na mona muke na na ba école humanité na otanga nanu mais nzamba déjà na ko sa elo ba lo tizo de mambo skoyo batu bele lelo ba ba tsaka doute na marambo wana pona ba fo ba koti okoyebisa woni papa Vesa mais po bazala nzamba te. Et puis balandaka bato baza ba faux. Ngana okota na nzela mabe pona luka nini. Parce que muto yo aza spirituel, Jésus, ton nzambe. Yenda za na top. Le Saint-Esprit ezali kola milimo tout. Oui. Ozoka? Milimo nyoso tu ebanga ka molimo nzambe. Bosko nzambe na benganga na ko mosali na yi. Molimo ne koti kati nanga. Yomona ki Jésus-Christ salobaki, l'esprit de Dieu est sur moi. Oui. Il m'a oué. Netinga bonaza oué. Muto za oué. Molimo zakane le kia banganga, le kia bandoke, le kia ba flamason, le kia ba yabani. Yomona ka soki mutazo samela kana solo, azala molimo nzambe, ovani ndako moko na mutaza na misala mabe. Muto na kolingote. Mutazala ba rose kona ba flamason ba nini. Okotaye mal à l'aise. Aolinga bo fana ndako moko te. Ozomona, soki za ndako na ye akochasse yo, abana kopekisa yo ba prier. Parce que babanga ka molimo na nzambe. Donc molimo nzambe ezali kolo milimo nyonso parce que Lucifer o ba bengi Satana. Et sona sale la kango akabolango pa batu. E utapa nzambe. Azaki serviteur ya nzambe. Tango nzamba bengani ye abotola ki ye molimo wana te ndi abongo lango ekoma ya mabe ndi akoma kutize bato pona ko nuire bato siko ngana sala ngo original est-ce que original eko banga photocopie jamais akas soko moni bato ndi babloko na te parce que baza dans le faux nano bakute na nzambe a solo te l'homme valable ngana kutana na nzambe a solo nakuta na nzamba solo kobota liboso ya mwasi na ngai mama bene mon œuvre d'art que j'aime beaucoup ezaka ba problème mukoso yamba etu na ye moka témoigner oui amona miracle mingi na mobalo ya bala na nzoto na ye ti lelo ba miracle ezo sala Yesu aza fait Jésus yende solo kaka miracle kangama kaka na ye sambela kana solo miracle za ba matabisi ya muto abiki muto azwi sali ba miracle za ba matabisi ngai chaque jour chaque fois l'église nzamba saka makama minene soki bo filmaka yango nyonso nde batamso babaya oui voilà. Merci beaucoup Papa Vesa nzamba pambola Papa Vesa oloba maramo be ya makasi pe nzamba etiza ko na niveau mo alikolo Papa Vesa sko question nanga batu nanga ba question na mingi na tunu mena bosa na ngona ba émission o expliquer biso ton nzambe à l'accès vidéo wana to écran wana même ata soki qui par place tata na mbeto lali to ozolia na ndako na yo okopo na mambo batu bien zalaka soit tu zalaka à l'église mais ali kabote nzamba pesa ngati naza berger ya batu nazo kamba batu
alors kokamba ya bato oyo tokambaka batu est-ce que aka na niveau nzoto te so na nzoto za na tina moko te ozo comprendre pona nzoto tozomona na nomona ndongo lati tout ça banini mais soki bato bayaka na église eloko liboso po milimo ya bato ebika ozomona yango nzambe atia likabo wana po emonaka bamakambo oyo bomoto ekomona te donc nzambe azobikisa butu à partir ya molimo na ye mpe azokɔta na nzoto ozomona te bible ezobake c'est l'esprit qui conduit le physique donc wana eza likabo ata l'église te ata na ndako soki na lali nzambe alingi olakisaka likambo ya mutu mpo na sambela mpo na bika alakisi ti ata nde navandi boye alakisi lovala boyebika balamu yo umeli pembeni na ngai oyebi nde nzambe ndenge etilisaka nga biso tozalaka nazalaka bone na mutu akufi nayebi ye te me nzambe azobisaka bike mutu moko akufi na selembangu to mpe songolo kombo nde boye me azalaki mutu malamu ndenge tozoloba boye mutu wana ake na lie de repos lie de repos nabengi mpe bato napesi bango kombo ya mutu wana napesi bango na adresse na ye napesi bango na jipe na nga bake de vérifier bake mpe bake kuta matanga oyo tokunde kaka eleki 3 jours oui papa vesa sikoyo osenga yango eya façon ntango ndimela nzambe osenga nzambe alakisa babiloko wana to eza automatique nasenga te eza volonté nzambe ye moko epuis na badiscipline azalaka na yango nde nzambe abakiselanga bamakambo wana mpo ntanga nabongolaka motema nzambe alakisanga lifelo na lie de repos oyo abengaka lola lifelo na lola oui omoni mpe bato na kati te alakisanga kaka mpo peut-être omoni bokotanga na wuta mpo nzambe alakisanga ke makambo na oza kosala wana eza yango te oyo eza baniveau ase ye aza supérieur koleka nyonso lovala mpe nakoki kokamwisa bato nga mpena nalala boye namona ange ya nzambe aye azwi nga amemi ngai toke na monde moko très mystique tant tozotambola omona kute na mutu baswa na mutu wana mais langue bazosola nga nazoyeba yango te ntango bakosilisa omona ayebisinga alobi omoni oyo tozoswane awa oyo nde daniel oyo ya bible oui nazobango nom de jésus yo mona oh omona azoyebisanga omoni oyo daniel toke asonosola moto mosusu papa so basilisa bi omoni wana david oui ngai azwa grâce wana nazobango nom de jésus nzambe azokanga bon ezali bisika oyo basantu quartier basantu bavanda oyo bazelaka ti mokolo oyo nkolo akoya parce que bato badutaka na enlèvement badutaka na fin du monde ezali non valable ezali soki ezalaki te nga bisa na kobongola motema te mpo so toki bateti ya kosakana te bato akasa nde toteyaka bato komba passe toke bayuma te ngai na bazobenga ngai one tete Montgomery Ward savenge mama saventola saventoko edibanga di kotele muna mais yo kotelema liboso na nga te bakombo ezalaki mpo ozalaki makasi kasi bakombo kisa nde babalusa yango 120 ere wana bazoyemba kanga bango na 120 mais yo kotelema liboso na nga te oh lo valable ozoloba makambo nini nango ezalaki yo bayemba nzembo wana mais tala l'homme valable nakoloba makambo ebele te po eza témoignage na nga te yesu abengaka vrai bayanke bavrai bato basala pena bato pena tout ça lelo jango aza pasteur carlito aza pasteur deba bakufi pasteur mais tala makambo bato basala na mokili tala makambo bato basala na mokili nani edingwe aza kobaka aza moto ya satana ti ngai tata na nga satana banini tout ça banini mais edingwe achangeaki akome kolobaka nzambe aleki olanda yango abengi basa nzambe ake bondela mpo na ye nzambe aza fin
nga na mona biloko yo nyonso yango moni nzamba fongola nga miso molimo ngai soki na episio likambu ko tsango tembete tuna ba igeti ma ba ko episa yo tuna sheri nanga desa lobango na émission mukolo ba mbaka ye tange mama pasteur ba troke question wana abi ngai na eloko impressionnant pa mbali na ngai amona kalika ma gravité pa banga ka makambute elo kam sanga ngo likambu yo mona ko grave zo paniquer ya zo mona ngelo côté pa mona ti solution pe ko ya ozomona eza ba don oyo nzamba pesa biso pona tout d'abord kotala na makambo molimo ya bato parce que bato mingi ko bebisa mana bango ya nzoto ezota na molimo abotama na faimo ko boye milima be konta kango abotama na faimo ba sina pacte na milima be abotama na faimo bo kindo kindezali moboko to ezali nini base ya famille na bango alors soki yoza pasteur ozana baba kabo wana te ya molimo oko délivrer bato ndengeni oko kate faut na makabo wana po mona ba makamo wana et puis délivrer bango c'est très important voilà merci beaucoup papa to qui est vers la fin papa au succès biso mali likambo ya ndeko wana sikota ngomona ki ndongo sambele po na ye pourquoi on expliquer biso pourquoi maman wana ayaki ka repa ma sœur wana sœur n'a pas un problème familial. Oui, avec un problème familial. Et puis, deuxièmement, Azana étoile à bien. Donc, Azali, une sœur, Aza, Motomoko Oyobe, toi, naye, nyonso 8, ozo pelana, nzoto naye. Ezana intact. Siko ya moni ango siko yo, lora batinda ki aluka, mwana mwasi, oyo Azana, betoile 8, mais betoile ango ezo pelanan. Ne milimo élection qui est c'est à qu'est-ce qu'on peut asomba betolo wana e ba nako sala na ba pouvoir na ye yango mona même ataba ba hôtel ba restaurant au mona ba hôtel les 5 étoiles ba toile ndango mais ba katina nango te 4 saisons étoile hôtel il y a 12 étoiles 8 étoiles. Pourquoi balobaka il y a 5 étoiles, 4 étoiles, 8 étoiles, 12 étoiles? Et ça, la tina allons valable. Oui. Oui. Il y a la big mokotonska l'émission. Toko contre la profondeur, toko loba batoming bazo kufa lelo bazo kufa liwa nzambe te bazo somba bango. So ce que c'est roza ko sambela te. To so ko sambela place au pasteur wana. Azaina ba dolo ko la biso ba oyo te. Balé bilo kona sima mikolo bakufi na yana koko nayi bakufi so papa vesa nenga pesa koko nayi nenga liaki yango so so na bongo yepe beko akamu na mutambu nengo prier siko ser ko prier siko koko siko loko ba prier po nayi ba puissance sa mabe na kana bomo nayi eza susté siko koko nayi ali bilo na koko ne pas biki alléluia gloire à Dieu amen parce que biloko na ba pesa ki pas koko nete ba pesa ki ndeye. Donc, impacté, il y a personne qui n'est pas coronaï. Il y a le rôle à délivrer directement lié à Wana Katani. N'a pas connaît pas Biki. Gloire à Dieu. Voilà. Merci beaucoup, les alliés patriarches. Je vais ça marquer là. Vraiment, tout ça, là, Nengebino, Bananzambe, Boninga, tout ça là. Mamboti n'arabi, sauf que le patriarche, je vais ça marquer là. Comme ça, toujours, ma question ne pas patriarche, je vais ça marquer là. Pour la mieux placé. À Ebin Mamamolimo, que les cabates belés, on te retourne à ma question pour répondre. Papa veut ça. Tomo comme on va vers la fin de l'émission de Bisso, mot de la fin pour l'émission Lelo. Au monde on émission Lelo qui malam. Merci pour la question. Amen. Le bananga ce que zali que bato nyonso. O ba néglige à l'église, surtout l'église à solo. Bossa la guerre. O église bâtiment. O boina boye. Bossa la guerre. Bo kangama na ba vrai basali ya Nzambe. So za mituna ko tuna. Nebi ke émission mo kitoko. Soko za makamako tuna concernant makama molimo bengangai na numéro oyo plus 243 81 44 131 plus 243 81 44 131 na koleka na ko répondre yo so benga lokola mwana ngamoko abenge kingai to ebene kala mingi te Richard Kikonga abenga kingai ayebsanga ba makamako ezoleka na bomo inaye vraiment eko sala malamu benga tuna ba question
so po lingo bengi pe l'homme valable ba question no retourna ye pas retourna ngai na pesi merci mine bato balandi biso pe mbote mingi na ba na ngai Mimi Tomaduda na shino frère yava na pesi mbote mingi mwana nanga Esther ma bengi le diamant noir na pesi mbote mingi mwana nanga Sœur Margot bien so boza na poto na pesi mbote mingi frère David na moi si na yo Sœur Yuyu na pesi no mbote mingi nzambe aleka na kopambola bino nzamba za na bino na pesi mbote mingi et pas ya mon grand frère Yann Zez Espérance Siskale Motema Koko na yote nzamba pambola ye na moi c'est maman Brigitte moi c'est Libala nzamba pambola yo na pesi mbote mingi et pas ya Brigitte Pangi ma fille nzambe aleka na kopambola yo boza ebele frère Flori nzamba pambola yo Coco Ping Pong Gabi Eyamba artiste à solo nzamba pambola ye et puis na grand prêtre Mangobo prêtre ba comédien mutu munene mutu wana grand monsieur nzamba pambola ye na mwasi na ye mama Fatou nzamba pambola bango apambola ba banso yo balandi biso Sœur Mariam na Belgique ça fait longtemps ma fille nzamba pambola yo Sœur Barbine Mondele nzamba pambola yo mama bena pesi mbote mingi Sœur Sundariet nzamba pambola vana bien na libala na yo atako benga asute nzamba pambola yo Basaoula Jou maître nzamba pambola yo e bana ngami bale basabongo na Suède Sainte Amuri na Stéphanie Amuri nzamba pambola bango et puis na mwana ngake na Afrique d'ici de pambali na ye cinq na biso Micheline na Afrique d'ici na mbali na yo frère Yves non frère Jires nzamba pambola bino je crois que na komi na suka lobaka na boselo comme susu mais nzamba pambola apambola famille na ngai apambola ministère on nzamba pesi ngai apisanga nzoto makasi bo molai pe mayele akosala musala on nzamba pesi ngai apambola pe l'homme valable na kombo na Yesu. Merci beaucoup patriarche. Merci tokomi na suka wana zaki patriarche Vesa Makela l'homme de Dieu mâchoire de Dieu oyo nzamba elobelera makambo amimera pona bana nzambe papa Vesanga pe na pesio merci na kombo ya bana nzambe nusu bana na bosani Job Bolibanda docteur Job Bolibanda États-Unis mwana nga mosali ya nzambe nzamba pambola. Merci beaucoup voilà vraiment eza eloko suki émission na biso bandeko balandaki émission na bandeki na suka vraiment partager émission pe ba oyo ne na betaka mbela ko sunga Ciel Vert TV ndemo moya toleki émission oyo toleki na ba niveau moko ya mystique mais pour aboza édifier parce que tolobaki en ke ba matériel ya Ciel Vert izaki na problème eza na problème ma ekotaki peste bombaka ba caméra ma ekotaki bebisaki ba caméra ba ordinateur so moi toleka na ba chaîne na bino moni qualité ya image vraiment to sali kaka effort pour to rotika teke ba na nzambe baza édifier te to bundi to moni ke to sali effort boza la édifier yum to za na poto za partout au sunga misala nzambe et de Ciel Vert TV na un petit rien même na quelque chose même na matériel nzambe ya lola nzambe oyo ya patriarche Vesa Makela salaka aozanga te kopambola yo vraiment tokomi na suka émission na sima ya caméra to moni ezaki Kelvin ingénieur Kelvin azoya ba image pe leka na bandako na bino za na grâce na ye pe to moni pasteur Flamme d'Angola azolanda émission en live nzamba pambola sans oublier maman Benedict Makela motema ya patriarche Vesa Makela koloma kusa nde toza beso to si émission toza rolia vraiment nzamba pambola yo za toujours pemeli ya musali ya nzambe patriarche Vesa Makela yem ta remplacer Mamboudi hein alléluia merci beaucoup bandeko nyo surtout ya poto bozana Afrique bozana église va de bien nzamba pambola bino sans oublier divine osambo nzambe ya pambola yo olanda émission en live au partager yango pe to komi presque na suka à la prochaine émission bozwa ba émission kitoko po bozala toujours édifier bozala brancher na Ciel Vert TV ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola baninga bina ye ciel ouvert